Mabele ya Lumumba Monzito alobi toko bangelo kote. Mabele oyo boza mabele ya Lumumba, mabele oyo eza peuple congolais. Ngwana bomoni peuple congolais telemi alobi akobangelo ko mote tout ça déterminé pour na ko se débarrasser na monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Oyo boelelo nde tout ça koloba atikali na 708 jours. Alors bandeko ba kongomani boyebi bitumba oyo toza kobunda bitumba oyo toza ko telema pour que notre bengana banguna mais bomona que non banguna basi na na Congo te banguna bazali lokwa toza ko telema pona ko bunda pona mboka Congo bandeko lelo nzambe ya bamvuluzi tant toza ko bunda bitumba oyo boelelo andimi que non bakoko baza ko accompagner bitumba na biso ndena bisa bino toujours monsieur Félix a déployé ba milice pona ko luka ko boma ba résistant oh to ko telema to ko bunda pona bitumba pona mabe na biso oh to ko bunda pour que non mboka na biso to benga na opération 0 Rwandais opération 0 Burundais 0 Ougandais na kati ya mboka na biso lelo bandeko ba kongomani bolingaki boyoka sango ke non Bruno Mimbenga alingaki akufa lelo ndenge toza koloba boye Tshilo matindaki basoda pona ko boma menzambe ya bakoko abateli biso nde sali ke lelo tokuta na poto loba maima koleka na kati ya mboka ya Congo nini koleka na kati ya mboka ya Congo eza politique oyo boye ya kao ba koluka ko instaurer na kati ya mboka na biso lelo ndenge toujours boye bikeno Bruno Mimbenga za muto abundaka aza muto ba terrain tokendaki ko sensibiliser peuple parce que biso tolobi biso peuple tolobi makambo ya ba leader politique tolembi déjà yango tolobi tozo bunda bitumba oyo boye ya résistance ya libération ya mboka na biso parce que mboka na biso za occupation mais botala bato amitema mabe lelo nazaki na 43 pona ko redynamiser ba jeune pona ko conscientiser bango to telema parce que ba leader politique to monelo ko malonga te ba promettre biso tisiko boy peuple azo beloko ko sala te yango na lokola biso ba jeune to telemi poto conscientiser peuple to telemi lokola ba jeune na Mali botala loko lingaki le kana tongo lelo o boné boyo ka non ndeko Bruno azwi lisasi est-ce que batu oyo boye mission na bango tango biso to ko sensibiliser peuple tanto ko ebisa peuple telema o revendiquer ba droit na yo peuple telema o benga na ba Rwandais botala lisasi oyo boye major JC apesa ki ordre pona ko beta résistant Bruno Mimbenga na kati ya lisasi oyo ezaka na ba numéro ezali awa boye 1994 19 1 994 na suka soki totali na simeza TUU mibale donc bon mon eloko lingaki le kalelo na kati ya quartier 3 soki keno nzambe bakoko akopanya biso te bamvuluzi bazana biso te lelo bolingaki bomona bolingaki boyoka sango keno molobeli ya mboka mobundeli ya mboka Congo Bruno le combattant résistant akufi mais yango to ko edisa monsieur Tshilombo batu oza kotinda bango pona ko boma ngai pona ko boma ndeko moko songolo pakala boye bake bitumba oto ko bunda bakoko bazana biso bitumba oto zo bunda eza bitumba ya mabele ata ba leader politique déjà olingi ozwa bango bokota masuwa moko bokena ko dindisa peuple congolais bo désorienter peuple congolais boye bake eza nul sans effet parce que bitumba oyo boye to ko bunda yango pour la libération ya mboka na biso pona ko luka ko récupérer mboka na biso ba mama ba kongomani boye ba yango ndenge toza koloba awa boye Félix Antoine ba français ba bengi si réunion e ko salema na mois ya mars ou bien mois ya février awa boy bisi oyo boy déjà tant to loba ke Tshilo mbateki mboka ezo senga na yo mwana Congo ezo senga na ngai ezo senga na yo to telema poto bunda pona mabe na mboka biso zolinga okende lelo oyo boy tant biso to ko loba bande ko misu ba ko mi ko luka ndenge nini ya ko boma biso ndenge bomoni abu na simbi lisage eza témoin na kena ko la kisango me tina moniscope ba yeba parce que bitumba na biso eza bitumba te que notre okende ko kusala complot pour na mboka na biso lelo boyebi makambo ba français ba kosala na Mali ba jeune Mali ba telemi lokola liboke moko ba simbani ba lobi pas question ba français to ko linga yesu sur loko wana te mais chose à koka moment na Congo yaka to bima makambo bacteur politique o ba leader politique ba kola biso butu ba kola biso pongia ba bébé ndenge tenti ce qu'elle dit abana kola biso ponga l'époque ndenge Tshilombo akolalisa bandeko ya 10e ripongi ndenge Jean-Marc Kabut akomema peuple na distraction vérité za tetu ato bombi vérité ato maki yango ndenge ni vérité kotika la vérité lelo oyo boba français ba bengi si réunion
Balobi, il faut passer la réforme et la frontière. Peuple congolais n'a malamu. Parce que le lorsque qui te koufaki, so na koufaki, mutu akoganga awa peut-être maman océane a comme na visère ya régime oyeboy. To ebitenda na côté lema. Yango to ko ebisa monsieur Félix. Balumumba basino na Congo te. Musée bien kaka na ba Rwanda mais boy ba keno ba musée musu ba telemi ndenge biso tutemi pona mboka na biso. Ba français ba bengisi ba président nyonso ba marionnette lokola Chilombo. Na mois ya mars bazo kuta na bango nyonso na France pembeni Emmanuel Macron. Pona koloba il faut basala babongisa ba frontière. Oh, et c'est le marqué dans la conférence de Berlin en 1885, ba frontière zalaki établi dans le malamouté. Yango wana déjà toza koganga awaboy. Tu le appelle déjà ma belle abiso na ba Congomani. Mais biso tolobi ata bokei réunion na bino nde bozo kende wana na France. Boko bana okufa lokola ba Benoît Lwamba. Oh, ba participer ki na all deep électoral en 2018. Bana Congo boye ba yango. Kena moi ande bazo kende abo o Emmanuel Macron bengisi ba marionnette ba président africain. Bazo kende kuna botela na liste nde batiei. Ba nani bako bana koloba liboso. Batie président Namibie. Ba ko tia président sénégalais. Troisième place batiei président ya Rwanda. Ya suka lokola bazo président na bango oyo marionnette na bango Chilombo. Chilombo ko bana 10e place. Tango Chilombo ko akoloba mutu akoza esu na salte. Et puis, ezani ni tango Kagame koloba frontière na biso ba Rwanda ezalaka malamu te Emmanuel Macron lokwa ba impérialiste ba américain ba britannique baza pour bango alors yo mona Congo telema to bunda mabele na biso za kokende. Tshilo mbaza na liloba ya koloba te. Parce que bota la classement de ba classer bango. Tshilo mba koloba na 10e position. Kagame koloba na 3e place. Pour vous dire que non, Félix n'est pas considéré. Alors yo mona Congo. Yo major JC Oba kotinda obetanga masashi pona koloba makambo asoro pona mboka na ngai. Yo mona Congo za wapi po telema. Botala. Chilombo déjà pesa mabele, apesa ba Rwandais ya bango, ba Burundais o ya bango. Yango wana déjà lokola ba Rwandais bazana lo lendo wana ba lobi déjà lokola ba okotira bango ndomoni ba bengisi réunion o ba bengisi awabo. En complicité na ba Belge. En complicité na ba Jean-Pierre Bemba. Yango wana bomoni mission Chilombo tindi kamera na mikili ya libanda pona okende ko planifier makambo wana. Eza pas ce qui ont été limités parce que eloko oyo boba kosa na mboka Congo eza inacceptable. Et kosa inacceptable pourquoi? Parce que yona no limité. C'est le moment bande konanga to telema. Makambo ko le mboka Congo lelo yango o bobo e ba yango. Kabila reçu ko déstabiliser bande ko ba parti politique belé. Mais à quoi déstabiliser le peuple congolais parce que bon Kabila ko pesa peuple congolais il faut pesa ngo bande ko na biso Ituri apesa bande ko na biso Bukavu bande ko na mbanda ka pilipili bende bande ko na Kisangani Singamwambe donc apesa on population congolaise mobimba mais akoki yango te yango boko mona lelo oyo boy Kabila comme la politique est divisée pour mieux régner le ko na ko tia mbutu na IDPS lokola ndenga soma ba Jean-Pierre Bemba lokola sa ba débauchage na ye yango wana biso to koloba makoma koleka mboka ya Congo ndeko kabu ya soki to zon liloba moko ochelanga vidéo oyo boy avant na continuer mission pona koloba maima koleka na kati ya mboka Congo toloba maima koleka mboka Congo soki to sa liloba moko ochelanga vidéo oyo. Quelle est votre lecture de toutes ces prisons qui se vident, de la flambée de violence au Kasaï? Manipulation du pouvoir. C'est la stratégie du chaos, de la politique de la terre brûlée. C'est ça qu'ils sont en train de faire. En même temps qu'ils sont en train de trafiquer les enrôlements, ils pratiquent aussi la politique de la terre brûlée parce que le but de tout ça, évidemment, c'est soit d'avoir des élections complètement truquées, ou à défaut alors avoir le chaos et réapparaître comme le pacificateur. Donc c'est la technique du pompier pyromane. Une dernière question. Hier à Strasbourg, le Parlement européen a condamné le comportement de Joseph Kabila. Certains parlementaires ont même dit qu'il faut davantage de sanctions contre son régime. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que s'il continue à s'entêter et refuser de respecter l'accord, il faut ne plus le reconnaître comme chef de l'État. Et je crois d'ailleurs que c'est ça que je vais plaider aussi dans les rencontres que je vais avoir. Il faut le menacer de ne plus le reconnaître comme chef de l'État parce que nous, ça ne va pas traîner. Après le conclave, je crois qu'on va lever ce genre d'option et nous allons demander au peuple de le chasser. Il y a encore quelques-uns qui pensent que ce n'est pas vrai parce que Kabila reste présent au Congo. Mais c'est son pays, il a le droit de rester là et ce n'est pas le rôle
Félix Tshisekedi de le pourchasser, de le poursuivre. Il a une expérience avérée de la gestion de ce pays et donc quelquefois nous organisons des rencontres pour parler des problèmes du pays, de certains dossiers dans lesquels il a plus de connaissances que moi et donc je consulte de ce côté-là. En ensemble, il sait que je dirige ce pays et il se tient vraiment à sa place, celle d'un consultant quand j'en ai de temps en temps besoin. Et il le fait vraiment de gaieté de cœur. Merci. Bon, moi, dans la vidéo, on a à l'époque Chilombo. Tant que Azaraki nanu ou Azaraki. Ndeko Félix abiso to lobi boy maloba wana yo loba yango. Lokola bino bozo luwa ko mbabato na distraction boko mema mboka na crise. Biso ba Bruno Mimbenga trop tellement. Parce que soza ki na kufa ndongo tindaki JC abetanga masasi lelo na yenga kufa. Mais tant que na kufite toko ti a peuple wana moto toko ti a peuple molunge. Ata tobi que notre a déjà trahi, peuple congolais comme trahi. Toko ti a politique, il y a déstabilisation, il y a chaos. Oh yo salaki yango na 2016, oh salaki yango bino na papa na Etienne Tshisekedi na 2012, 2014, 2015. Pourquoi? Parce que bino lelo oyo boy. Bozumboka bosimbisi yango na bapaya. Bozumboka bopesi yango na ba Rwandais. Bozumboka na munoko na bino boko kosa peuple tokene na élection. Mais biso tolobi, nous allons mettre la politique de déstabilisation ya chaos na mboka na biso. Pour kosenga keno to bimisa mboka na biso na kati ya libulu. To bimisa mboka na biso lokola complicité bosali yo na Rwandais na ba Rwandais, ozo mboka na biso bakata ba frontière basala réforme ba frontière. Mais biso toza bazo bate ba frontière wana tangu mundela kata ki yango. Ba frontière wana to ba tiaki zaki nzambe ndemu zosalaki abaki no mabele oboy eza ba congolais mabele oboy eza ba burundais mais lelo oyo boye yozu mabele ba kongomani okote kango yango wana to kotia pression tozo senga na ba résistant nyonso boye ba makambo zo le kamboka na biso yango oyo bo Félix azana liloba kolobate réunion o ba bengisi bango na France eza juste ba koyebisa monsieur Félix à partir de lelo Goma et combien ba Rwandais à partir de lelo parc ya Virunga combien ba Burundais c'est sa mission. Oh, boy, papa, on aurait dans le bac à l'époque. Félix est une mission misato. Il y a quoi endormi le peuple congolais. Il y a quoi ça la balkanisation. Et puis il y a quoi distraire. Il y a le oh, komona. Félix, bah, on connaît na mikilia poto. Pour na kokende. Ko ça la lisusu, bah frontière na biso. Mais biso to lobby. Attends. Na tikalinga moko. Toko bunda bitumba oyo. Mabele ba kongomani. Et ko kende même pas 1 cm. Le quoi là yo le bac à côté politique. Il y a chaos na mboka. Parce que le oh botika na 708 jours. Yeba yango monsieur Félix. Biso peut remettre politique et déstabilisation à chaos parce que yo o la kisi incompétence na yo. Au premier temps qui biso allemand d'Afrique. Ti le oh belo comment côté. Maloba wana. Bon moi que nyonso to ko ça na se. Écoute biso. Et puis tous les peuple congolais d'ailleurs va reconnaître comme président na bangote. Donc nous allons vous demander dès que 2023 coquille parce que vous n'avez pas montré cette bonne volonté là. Yango to ko senga na mona Congo nyonso batu oyo ba okene élection nde ba leader politique ba komi koluka positionnement ndenge déjà bokomi na banzira na bino ya chemin ya dialogue biso to lobi makambo ya dialogue etali biso te et donc etali peuple congolais na minute oyo boy eza to libérer mboka na biso na maboka bapaya eza to bengana ba Rwandais eza to bengana ba Burundais ba Ugandais ndenge ba jeune ya Mali basali ba lobi tous les étrangers na mboka na bino tozo tikala awa boye pour na cause solution makambo mboka na biso. Alors yango wana yo mwana Congo makambo zo le kamboka na biso ya Congo yango wana lelo oyo boye soki o telemité soko telemité sali soulèvement parce que moi soulèvement bolandi bactère politique ndenge mo wana limwe mais ngai Bruno naza ko telemisa peuple congolais lokola Jeanne d'Arc a telemaki na France lokola Lumumba telemaki à l'époque na Congo ngai pe na kotelemisa peuple yo po kotelema na Kisangani na Lubumbashi na Ituri na Lodja to telema pour que non mboka na biso conférence o chilomba ko kende arabo eza juste ba ko kende ko légaliser balkanisation en mboka na biso soki to tiki ba deko o boton molai boko pesa nga raison boko loba ke non de ko Bruno makambo lobaki c'est le moment yango na so ganga awabo Félix est déjà Emmanuel Macron ba signé ba accord na réunion ba ko kende chilomba ko loba kaka oui un président oui c'est un président boy azana impérium te nyonso ba ko sala e ko uta libanda. Alors vous croyez que nos gens ba to boy d'être ba ko libérer mo kana biso na ba Rwandais non ba tu ba ko libérer Congo eza yo elenge ya Congo ba tu ba ko libérer Congo eza yo diaspora ya Congo ndenge ba diaspora Mali ba telemi
Tant que on a besoin de à côté de lobby, lobby. Et ça, quand on a fait, on a monté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soudés. Il y a un autre sobeng Sarabino. Makamboza ko le Kamboka Kongo ya ngwana. Kabila abengisi Jean-Marc Kabundu lelo on a résidence nae. Ayebisi ka Chilombo ba minero bomba ki Jean-Marc Kabundu. Chilombo azu yangwa pesi Denise Nyakero. Jean-Marc Kabundu asutuki na pongi. Alobi soki Chilombo sali bongana dibale kukufa. Lelo makambozo le kana tolobela mboka makambo ezo le kana mboka Kongo ya ngwana. Yango bomone mission oyo eza tolobela makambo ezo le kana mboka Kongo. Makambozo le ka awa boy Kabila atalisi Jean-Marc Kabundu ba vérité. Alobi kabwana Chilombo ngana kopesa wa musolo. Yango wana bomoni lelo oyo boy. Jean-Marc Kabundu akocha pression pona nini? Bangona Félix ba kuwela ba diamant lelo oyo boy. Ba pesi Denise Nyakeru plus de 55 000 parcelles na Ituri. Bande kobota la batu oyo boy. Soki botali bisika yo sorti lo matambolaka. Denise Nyakeru akangaka yako mema lokola tabana abattoir akolakse parce que Denise Nyakeru aza espion oyo boy Kagame atinda ye na Congo. Lelo oyo bandeko basi touristique nyonso ya Goma ekomi patrimoine oyo koti na kati ya Rwanda. Ndenga babengisi bango na France. Banani bako perdre ceux qui yo mona Congo télémité. Donc ekozala na désavantage na biso ceux qui tokosala le côté yango wana tozoganga awa boy. Yango wana moni Chilombo komi kotina basoda po baboma ngai. Pona bitumba na zoko bunda. Pona mboka na ngai lokola ba balume bakufi po bayembaki bako telemisa peuple ceux qui to télémité blani mosusu ko telema parce que to tielike pa ba politique. Mais yango mona ko ngana zo elisa yo. Mi tielike pa na yo moko. Parce que espoir ou bien soulèvement, leader va pour battre. L'autre temps on critique dans quartier 3. Est-ce que vous savez qui m'a donné de leader? Bah policier bah qui parce que bah sentir que non peuple a commis des gens en Zala. Mais yo peuple on a collé en Zala. Bino bah maman boka no bina kana ndako amboso na Jean-Marc Kabundu. C'est ce qu'on veut kola vous quitter mais boka na okumi sabato ba ko boma peuple. Boka na okumi sabato oyo boye. Na l'état moyini bitumba obiso to ko bunda to bibilo ka batute. Toyibi mbango ya leta te mais toko bunda bitumba pour to libérer mboka na biso na bolema toko bunda bitumba pour que no Congo etika na bomoko yango wana bana Congo omona wapi soso akabapesi botela mabele ya Congo ndenge balinga ko kaba yango eko salema na régime oyo botoza na régime ya Chilombo yango toza ko telemisa peuple yango toza ko telemisa ba résistant nyonso oza na Bukavu oza na Fizi, oza na Chazi, oza na Ituri, oza na Kisangani, oza na Chopo, oza na Bafasende. Bande konanga ya bamongo bangala. Totelema. Lelo oyo boy, soki totelemite, tokoma ba esclave. Mabele na biso kokende. Yango wana bakter politique oyo bakolalisa biso pongia ba bébé. Bakolalisa omona Kongo pongia ba bébé ndenge nini? Bakokuta na ba diplomate américain, bakokuta na ba diplomate français, bakoya na butu, bakosala ba terrain na bango, mais terrain na peuple. Eza wapi terrain eza wapi botala bako bimisa biso na balabala bako dise bande ko na biso yi de pes menacer na se bako négocier to kene na dialogue to kene na élection ou bien to kene na dialogue na makambo eza ko le kambo ka biso état de siège échoué bako boma bako pied bako mi kotina même batu tango to za koloba awa boy mama océan bako landai mais lelo liwa iratenga na biso bon na lisasi yango toza kotia communauté nationale qui est internationale témoin bato a droit de l'homme botel la régime oyo ya Chilombo yango to lobby to telemisa peuple lokola bino ba provoquer peuple boko mona kanda peuple to telemisa peuple ona parce que mission na biso eza to libérer mboka na biso lokola ba jeune na Mali ba telemi ba lobby ba ko libérer mboka na bango monsieur Félix yeba yango bitumba o fungoli na peuple congolais to koyeba soki yonde mokonzi ou be soki ndebiso peuple nde toza mokonzi yango wana bande ko to komi na suka makambo za ko le kambo ka Congo yango wana Joseph Kabila za ko mema batu na diversion kuna zo ko lia na Jean-Marc Kabundu na Chilombo koto boy ba leader politique ya ba plateforme nyonso ba kota l'intérêt à peuple te bango nyonso ba komi na course au pouvoir bango wana ba komi na course ya maponami mais élection ko ça le matin parce que peuple à côté le mana balabala to ko benga na bino batu boko dise peuple to ko benga na bino batu oyo boy ko endormir population congolaise parce que il le peuple bandai ko zela et ça soulèvement populaire mais tout moni yango te yango wana moni lelo na se porter garant na bandeko oyo ba koza na souci ya peuple to libérer mboka na biso na Congo monsieur Félix to ko mettre ba moyen nyonso en jeu pour na ko créer chaos oyo lo baki yango na 2015
Et puis nous allons sensibiliser cette population-là qui est affamée, cette population qui est délaissée. Yakobimana balabala. Cette fois-ci, donc il y a un mode de leader politique de mon côté parce que nous avons compris que non, binonyon so boza ko lia sani moko. Alors bandeko, botala bitumba otoza kobunda. Lutte na biso bisikeza ekomi komemela biso. Yango tozo benga bamvulusi, tozo benga bakipanvita. Botika biso te. Bakoko ya nzenzalandu, botala. Ata soki le lobby to kofi, binobo continue bitumba oyo. Mais mabele ba kongomani ekozala céder ata mukete et puis boye ba yango to benga na bino. La libération de Mokanabiso et puis nous allons organiser des très bonnes élections dans les jours à venir. Alors, bande de combino, bon, c'est pour la lutte autour de ça là. Bon, moni parce que tout la Kisibino, Maïma pour le Kamboga Congo, numéro d'année plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 oui comme la biso tout ça n'a besoin na yo tout ça n'a besoin na ye pour que tout télémi ça peuple lokola ba jeune Mali ba télémi parce que ba sentir que mboka na bango et simbami na ba force étrangère soki nzamba lingi to kuta na lobby mais boye ba yango liboka pilipili ato sukoli ici la kasolo moko te boye ba yango ta bonjoko li peuple wana lelo mais lobby to téléma et puis tu récupérer mon cannabis. Ingeta.